Mbote na balandinio surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakoki O et les Adassa Chou de mon cœur Oye. En tout cas, les Kamboya Bijou la reine et salibiso pasi pe salibiso kosieka. Ozomona ke aosenga pardon na mwanda mwa comédie na kati. Si la bisalou a passé message, azana problème na ote Bijou la reine, asi déjà limbisa otan usalaka sorti immédiati kosengaka pardon tour à liboso na félicité yo pona art oye kosala lisusu malgré que bafuka mela mutu te ba osali yango parce que oyebi ke ozala parmi batu oyo ba leza sila na façon moko impossible. Donc mais biso babaku to limbisi yo ya Bijou to comprendre que pardon na yo est sincère to limbisi yo toza na problème na yo te. Ce qui mam si ye moko a décidé que o jouer na katia SB okozala le bienvenu biso babaku to sala ka loko aussi la bisalo alingi soka ebisi biso te eza lokwa ndeti makambo mwasi na mobali soki babebani biso bandeko pe to komi mobali wana za mabe soki babongisi beau frère na biso soki lelo mam sakitisi motema amoni ko za ndeko na ye bouti musika malgré to bungaki a décidé que o jouer na SB biso babaku kitoko yamba yo po biso tozalaka na problème a motuté na repesa pe conseil na ba o botika la boyebi ke bofinga sila to yebisaki bino ke nsila bisala za ya nzambe boko banda kozonga moko na moko lelo mame pe la changer maloba lelo to ibuta komi na ngambo na biso lelo Bijou la reine ayi asengi pardon tozo zela bino liste eza mulai mais na opesa conseil na ma comédien o botikali bolinga kaboza la naître vaut mieux ozala non naître ato linga asila bisalu olobi na oka na linga asila na linga ape ma mufibi mungwa olie boyaka ko leze baninga boyaka ko sukisa motema asila oya sala bino eloko te bowelela eloko te. Tozu exemple ya Liza azala na problème na sila te baswana te eloko te mais si la benga ya boya tozu popine si la benga ya boya parce que azaki pembeni ya mama mufibi mungwa lelo to lobi te bokozala ka na posa ya sila yango na tozo ebisa bino ke bo changer ba comportement na bino bozala ba comédien nga na comprendre bino te ndeni yo comédien lungi kaka ozala kaka et pas mutu moko et pas mama mufibi mungwa et pourtant que mama mufibi mungwa zana casting na yo akosala rotiaka abatu na ye. Alors il faut oteka image na yo comédien faut sala tout na marché image na yo esala nini e bunga te mais soko za comédien oyebi oteka image na yo te en tout cas toyebi te so bosuka ndeni toyebi te soki bosuka ndeni soki bozoyeba koteka ba image na bino te comédien faut sala tout image na ye ezala kombo na ye ezala toujours au top mais dans les bons botika koyaka koleze mutema batu kofinga batu mama mufibi mungu ayaki na stratégie moko azui batu nyonso atie kote na ye batu yango abandaki otinda bafingele sila batu yango abandaki otiela motema boyoki butu te alobi kuna abandaki obenge me papa omoni te kuna nde baosasanga ndenge ka abandaki osala na bamurashu bomoni te kuna baofinga nga bino bovandi kimia. Alors to comprendre na biso ki atindaka bato afutaka bato mais si la biso alaza ya nzambe tala lelo makambo tokomi omona télé-réalité donc baloba nini innocence asili ezoganga na mitema na bino moto asala bino eloko te boyina gratuitement boyina kaka na pamba bo yango tosepeli na art o Bijou la reine asali donc komi kitisa wa mi kitisi tina degré afukami lini dekone ya mwasi en tout cas tolimbisi yo toza na problème na o te topesika conseil na ba o nyonso batikali ba comédien ya mibali bozala lokwa ba tonton Omar Kabongo bozala lokwa ba tonton pe akenda a jouer koto maintenant toyoka likambo te en tout cas ça la bino bien même ya basi bozala lokwa ba Mimi Kabongo ndenga aza bongo a jouer kuna jouer pe koto mais azalaka nde si la bisala azalaka idole na ye ko changer te. Ozo comprendre botika akozala ozui parti pris moko okomi osala soki ndeni te si la biso aza ya nzambe pe aza innocente nzambe abanda kobundele ka parce que nzambe azalaka ya bato baza ba innocent
nzambe azalaka ya bato bazalaka ba juste eza na bato misusu babundisaka bango te omona obundisi mutu moko simbi eli ya nzambe David malgré mabe na ye me nzambe abenga ye l'homme selon mon cœur malgré David abimana mwasi ya mwana musala na ye pe atinda bakendo boma mwana musala wana afuta pona lisumu wana mwana ngo babotaka na mwasi oyo alingaka mingi akufaka menzambe tellement benga ye l'homme selon mon cœur na suka nango apesi ye lisusu mwana roi Salomo. Alors botika sila tranquille eza temps ya sila to respecter temps ya sila oyo nde tozo vivre boye eza temps ya sila ezata ya sila bisalo na YouTube a chaîne ezaka moko SB sila bisalo officiel ezata na ya vivre tana ya sepela na tana ye batana bino petango ekoya sila bisalo boya ko jouer na chaîne mutu te obengi akokende akoya ko jouer mais akenda ne ko jouer te po bino bobenga kete mwana mwasi moko humble na mona nanu te nanu na mona te tobetele maboko a continuer à kende toujours liboso chaîne na ye kende toujours liboso les abakuku tozala toujours wana fidèle au poste pona ko soutenir maman na biso tozala toujours wana fidèle au poste pona ko partager ba vidéo pona ko sala nyonso pona sila bisalo tobeleli na babakuku nyonso ba o nyonso bo sepela na musala nanga bo continuer ko s'abonner bo sauter ba pibité na kati ya Adassa Temo TV na linga bino